GN Fondement Télévision, toujours en forme, et nous sommes là pour promouvoir le développement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Le développement de la RDC, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà pourquoi GN Fondement Télévision vous amène aujourd'hui sur la route de Makati, dans la commune de Mongafula. Nous sommes venus faire quoi ici? Nous sommes venus visiter un grand atelier qui œuvre dans la fabrication, dans la création de plusieurs catégories de machines. En tout cas, il y a plusieurs machines et vous allez vous-même découvrir parce que nous sommes venus voir l'ingénieur, Dieu merci, c'est lui qui est l'initiateur de cet atelier DM Métal. Vous allez comprendre ce qui se fait ici. Parce que nous avons il faut qu'avant le Congo, pour continuer à travailler. Ah oui, là, à la fois atelier, ça va se faire là, les affaires compatibles, ça va marcher. Tout à l'heure, merci à Dieu pour la radio partout à travers le monde. Albi, Bayunga, attaque derrière l'image. Et gloire Nam, à qui nous a fait réalisation, il a émission dans le Congo, il a émission de découverte, en même temps il a émission d'initiative pour le développement. Alors voilà, quand tu es là, tu es toujours Yambaï, ingénieur, Dieu merci. Mounianga, pour tomber, tu as mis sur le point expliqué. Babylon, nous sommes au monde à Awa, ce qui est Zanini, ce qui est la Kissimini, dans le découvrir, il y a un moment dans la commune à Mongafula, dans la route de Makati, dans le Sikate, au revoir. Kinshasa pour le coup de central. Donc on l'a vu tout à l'heure. Bonjour ingénieur. Oui, bonjour. Voilà, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous qui aimez notre chaîne, je vous avais dit tout à l'heure que nous sommes venus voir l'ingénieur civil, l'ingénieur Dieu merci Mounianga, il a atelier aux maisons DM Métal, il va fabriquer la machine à Négué, ingénieur Dieu merci, ingénieur Dieu merci, est-ce que vous avez malade? Oui, madame, voilà, l'amendement pour les services d'abord atelier dans le Congo, dans le Nini, et Awa, tout ça. Atelier Nangai, Combo la maison DM Métal. Tout ça c'est route de Matadi, précisément entrée Maman Coco, commune à Mongafula. Commune à Mongafula, arrêt Maman Coco, route Matadi. Donc, si Katina, au revoir, Kinshasa. Ok. Alors, ingénieur, il y a une maison MDM Métal. C'est où d'abord? Bon, l'idée normalement, n'a fabriqué. Alors, n'a même pas la société. Aussi, la base de machine à société. Alors, je préférais que la dimanda pour battre la découvrir. Non, yango, la dimaki à alors, nous aussi, les Congolais, nous avons la force, nous avons la casse à fabriquer ma machine. Il y a un salaire qui alors, ingénieur, Dieu merci. Oui, ça dit sur la maison DM Métal. Oui, à la maison DM Métal, nous avons la machine. Par exemple, la mélanger pour fabriquer allemand, pour les volailles, bétail, tout ça, la moulin industriel, tout ça, la moulin semi pour la moulin. Tout ça, décortiquer, donc tout ça, la machine est tout ça, par rapport à demande à client. C'est là tout qui est malé. Donc, selon demande à client, vous avez la machine, vous avez la même moulin. Oui, tout ça, la moulin pour l'envoyer tout ça, la moulin, pour la moulin,
tosalaka mélangère, tosalaka décortiqueuse ya maïs, tosalaka pelleteuse donc pour la machine pour la granuler. La machine eza même ba machine eza mwa ebele oyo bosalaka to balibanda pour expliquer biso machine moko mais ntango olobi likambo ba mélangeur c'est-à-dire quoi mélangeur epai bazosangisa biloko bakolia ya basoso epai bazofabrike baaliment ya basoso to ndenge ndengana koexplike biso wana oui mélangeur mpona lobeli eza mpona kosala nyonso bamélangeaka aliment ya basoso oyo oyebaka donc c'est ça machine wana okosala osalisaka biloko ya basoso kaka donc osalisa biloko ya basoso ya bangulu mpe donc ça veut dire aliment nyonso nikokolaye détail osala machine bandeko baza na baferme bandeko baza na bapoulaye bato bakokola basoso bakokola bamulu ya grande quantité donc bakoki kolia awa bakozwa machine ekopermettre bango balambelaka babibele na bango babilei na quantité ebele c'est ça donc toza awa tofabrikaka machine donc awa nde bazala na facilité parce que coût ekomeka mpe kodimina yango parce que soki ozosomba babiloko eza trop cher mais soki ozofabrike ye moko oyebaki no nalesi soso na nga tolo na nga bilei te c'est ça ah oui donc avantage eza ke moto ye moko azofabrike babilei ya basoso akodepense mingi te par rapport ya moto azokende kosomba bilei ya basoso c'est ça donc avantage ok donc siko bino a bofabrikaka nyonso biso tofabrikaka nyonso est-ce que aussi les clientèle est-ce que bato mpe basombaka babiloko bofabrikaka wana blanc ozolakisa biso ya baimage ya babiloko nyonso bazofabrike wana ke bandeko bazolanda biso bamona ndenge nini bamélangeur ya bilei ya basoso ya bamulu tosala osala oui oui en tout cas bacongolais bakomi sikoyo makopesa par rapport ezalaki kaka biloko yango fo kaka euta mboka libanda mais sikoyo bakomodécouvrir bakomomisa yango naosenga bandeko na biso bana mboka libanda ngai naza mwana bino ndeko na bino congolais oya osila ngai bana kosala yango na ebele nayebi kosala biloko ezozala na makoki mpona komela mpe koke bato oyo osala yango na bapropre moyen na nga moko donc yango naosala mwa biloko zela eza non seulement ke atelier mais ezokoaprendre mpe bato mosala alelo oza à peu près na baélève combien à peu près oui oui oyo naza na bango baza peu 7 personnes oyo ezaka lakisa kosala peu 7 personnes donc mayele oyo oza nango ozwi yango ozolakisa bango na bayimboka mosusu mpe mpo bango mpe bana koyekola koma bakoki kosala misala ya c'est ça ma difficulté eza ma yango wana bamoyen donc eza te naosala bamoyen na ngai moko c'est ça ndeko ebele mpe bakoma kobanga na bango kopesa bamoyen bino bakongoli mpe tozalaka ere moko ntango kopesa bamoyen atelier longwe nango makambo esili nango papa die merci akomi nde kosala makambo mosusu estce lelo bandeko bazolanda biso soki mpena bazwi bamoyen batia yango en jeu bapapa augustin ayimba mama mili osili bazwi bambongo batie en jeu bapapa toma bamama neli bapangula bazwi bambongo batie yango en jeu mpenza yo atelier oyo ekoma monene mpe okozwa charge bakongole ebele bamona koyebela kosala oui 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 en tout cas nakosime yango nakozwa charge soki bato basoutenir ngai soki bato basoutenir nga nakozwa ma charge parce que d'abord ngai mone naza komosala faire propre na nga moko mais nakozwa da charge baza kopesa songo nga moko nakipaka awa pourquoi parce que bato basoutenir nga na faire ese idée oyo idée eza idée ya continuité eza idée moko ekosuka te eza ekosuka te parce que succès ya malamu mais est-ce que retourna mpe kosala mwa machine pendant ya kotuka bapondu na bamboka mpona bamboka bazaka na système ya kotuka kotuka na système kala wana mais est ce que na maison dm awa métal est ce que bozwana mpe na idée wana ya kosala banini baroboka oto kobenga bamachine ya kotukela pondu de manière industrielle oui oui awa la maison dm tout est possible par rapport ya demande ya client parce que biso awa na congo awa totalaka mpe kaka na capitale te totala bato wana baprovince bato wana province bana badifficulté nini ya oke na kodo tomona baotuta donc avec carburant
mazuit donc il a démarré donc rien à bango fufu bazo taper bazo ni taper pour donc machine à banda donc il a la liste. OK c'est bon la biso de la difficulté de se la alors bandeko oyo baza na posa bafinancer bakoki kozwa bino ndenge nini bakoki kozwa yo topesi adresse ya awa topesi numéro na ye ya contact mpona bandeko baza na posa bafinancer makambo eza awa. Oui, numéro na ngai ya contact ezali plus 243 84 088 95 47. Pour répéter. Donc plus 243 84 088 95 47. Donc tous en commune à Mongafula, c'est route de Matadi, arrêt Mamako, référence quartier Timon. Quartier Timon, arrêt Mamako. Voilà. Donc voilà, je vais m'adresser à tout le monde. Vous qui nous suivez, nous engagé un fondement télévision, surtout Baïmoka, Congolais, nous sommes partout à travers le monde. Initiative ya boine ya on photo sunga penza. Donc ba machine tout le monde a besoin na bilili ndenge zo leka bazo lekisa ya mwana et ça la misale belé mais ne pas le que ça posa ya bato ba ko soutenir mais aussi bato ba ko somba parce que ils avaient compagnie après d'avoir produire biloko bazo produire bazo teka yango yo peut so moni que peut-être aux ana ba moyen yo mutu za na poulailler aux ana ferme na yo quelque part aux ana porcherie na yo quelque part aux ana ba mou belé aux ana posa somba biloko ko permettre yo o ba na kodesa ba mou yo ko sala ba aliment na ba mo ko sala ba aliment ba soso ko kipe ko benga na numéro ba tu ko pesa je ne sais pas ce qui n'a pas malamu. Oui, en tout cas, bien, en tout cas, circuit le Campetali va poulailler. Donc, domaine, biso ya mwana, vraiment, tout le monde a poulailler. Et ainsi, donc, même poulailler, industriel, au semi, au sol, tout, j'espère, bah, image à moi, nous avons besoin de MD. Tout ça, là, au moment, c'est ça. On a un bâtiment, un soso, un bâtiment, un poulailler industriel, sol, tout ça. Merci beaucoup, ingénieur. Merci déjà toujours qu'il va la total à l'eau. Vous avez posé un son ma machine, on a posé la mélange à billet, au Bengi Kaga maison, DM. Vous avez la posé au financer, vous allez pour les Congolais, pour la mise à atelier, pour les Mounene, au Bengi Kaga, numéro, vous souhaitez afficher dans l'écran de Soana, Bengi chaîne, fondement télévision, au Bengi ingénieur, pour vous avoir ma communauté. Alors ingénieur, nous avons mis dans l'Ibanda où expliquer que nous avons une machine pour que ça la à l'image, nous avons déjà mis. C'est bon. Voilà. Nous avons la barrière de l'Ibanda. L'ingénieur a expliqué que la machine nous sommes toujours mon. Voilà pourquoi tu es ingénieur. Merci. Nous avons la machine à mélangère pour la fabriquer à donc machine où il fabrique à il y a pas soso, il y a pas moulou, il y a pas ce fonctionne à n'importe dans le silico ici déjà. On les a déjà plein de fin. On a deux parties, il y a la partie faillée et une partie mélangée. Là où Bachaka maïs ils ont programmé ils ont transmis un silo pour y mélanger. Alors à partir de là, c'est vous allez faire un aliment ce qui est béni pour faire un partage. Dès que vous avez dit, oui, à partir de là, donc c'est la gloire au couleur et moyen amour après qui bouillé si awa sali mélange ya moko après kuna ndeko na ça ça le pour que ba donc ça quand même machine à bakonyo oui ça même pas machine mais ça différent pas fonctionne mais ça différent il y a des mélangeurs simples et mélangés avec broyer il y a tout ça vous mélanger avec broyer ils sont mélangés avec mélangeur simple mais quand mélangeur simple donc ils ont mélangé broyer voilà et wana kuna ils ont mélangé simple dans la quantité d'abili yango moko abandi ko bansaka kamala moko. Merci beaucoup. Alors to pousse na l'image to pousse na tozwa machine o tozomona awa o pesa limika awa
eza compresseur donc tozotenir sur oyo kosala nango eza nini eza mpona bato ya bamipepe kwado bato ya service kwado oyo batiaka bamipepe na bapine tout ça ok nyonso oyo esalemika awa avec kaka bandeko tozomona kaka bango kaka bizomona donc basoda makasi tosolola na bango mpe po toyeba vraimen soki réellement baza basoda makasi alors ingénieur dieu merci okoexplike biso oyo ngai nazomona yango lokola nzonga ma famille eza nini oyo voilà oyo ezali demande ya eza machine à popcorn ya grande quantité quoi eza machine à popcorn ya grande quantité oyo bataka usine donc c'est ça donc yango nazo eza pleine construction la machine à popcorn eza de manière industrielle donc mpona kosala vraiment grande quantité olie bandeko basalaka mwa moke moke mais awa atieka masa biso bana obenga yango masangwa foire masangwa foire basali yango ya grande quantité babandi koteka oyo bakoteka yango ata na poto no voilà donc bikoloko ope biso mpe tokozwa yango totindiki yango mpe na poto babandi koteka yango voilà tozopusa na ingénieur olakisa biso oexplike biso bamashine mosusu tozomona neti mashine oyo tozomona awa eza mashine nini oyo eza mashine ya capital toza na mwa courant ya bato mosusu bazala me na bato ya baprovince baza na difficulté makasi na makambo etali courant donc baza kotuta pondu kotuta fufu alors c'est mis en célèbre machine pour ça expliquer biso très bien awa donc oyo eza nango lokola liboka voilà mais ozosala sikoyo na moteur ya essence donc démarrer alors bandeko bazolanda biso na Congo central na Ituri partout na Beni partout libai bazolanda biso donc machine oyo ndenge eza boye mama kotuta pondu na liboka esili mamba otuta pondu na liboka esili donc soki osombi kaka machine oyo obandi konika pondu na bino très bien na ndako bino moko kotie carburant kotieka carburant na moteur oyo kodémarre yango ebandi konikela bino pondu très bien donc mama mamba konika ya kotuta pondu esili en tout cas eza bainitiative moko kitoko mayele oyo ozwi yango biso toza na bande bapromese bango betelo maboko bipai bazali parce que olongoli bamama na souffrance basala mpe daya bacommande nango oui bacommande esalamaka bacommande esalamaka alors apart wana bamashine omoni landani awa so eza bamashine ya eza mashine ya bubu kaka na yango wana kuna eza pesa mashine oyo nde kotolo yango télécase eza télécase eza machine mpona komisa granulé donc mpona bacochon komisa balapin donc aesi ya partir awa ezokokima agraine donc ata yango télécase alimage awa ingénieur bamisala makasi oyo ezosalemaka comme si esalamwa baperiode ya bamisala ebetaka ozalaka très à l'aise awa et en tout cas na période yango nazozalaka vraiment très à l'aise soki moni ebandi nabisa kangaka misala donc na période oyo ozomona mwa moi ezala mwa vache parce que tozosalaka na biforme namonani batenir biso espere esala biso talaka bandeko nao baza na sika sa moi bana nao bana na sa misala mwa ezosala mwa bien abimage tozosilakani bango plein service po toyeba soki service nini bango bazosala avant ke toya kosilisa ndeko mbote komona yo nani loma makasi komona wa prise yo mpe oza élève na kati ya atelier ya maître Dieu merci oui alors oyebisa biso machine oyo eza machine nini mpe mosala nini ozosala awa machine oyo eza foreuse nini tozolaka bato nde nasala tami osala batami
okoyebisa biso na batami ya dimension nini yosala nasala A1 AD na A3 kaka awa kaka lakisa biso tami moko osala deja ko esili deja oyo ezaki bandeko bazolanda biso bakoki komona batami oyo esila eza mosusu mpe yango nyonso esalemi kaka na machine awa so baoyo bosala kotia yango bapene bosisi oyo ndenge esili boye kotia yango soki esili bamule ya libanda totiango na kati ya bamule ok donc batami bandeko bazolanda biso ezaka babimungulu oza ya 100% mpona bamule est-ce awa mosala ozoyekola ndenge ozoyekola pena mosala ozomona pena ke ezokota pena kitoko mosala kitoko pepele ndenge oyelaki na ndenge oza sikoyo nayaki eloko te nakotisi olia nakoti ekota kitoko déjà toko alors koyeba nini mpona mare merci beaucoup maître Bachel travail maître akolisa biso merci beaucoup ndeko Chris toza mpe bandeko mosusu libanda bonjour ndeko oyebisa biso kombo na yo soki tani kombo na yo artiste Miller peintre oui alors tomoni yo awa na kati ya maison DM est-ce que yo po travailler mosala na yo awa eza nini mosala nini yo osalaka na DMA mosala ngo asalaka na DMA eza na peintre ya bamateriel bamashine na biso ezaka donc bamashine nyonso tomona bapentire nyonso oyebisa biso pentire nini botiaka neti awa pentire nini botiaka juste peinture totyaka eza bleu national mais avant totya peinture ya bleu totyaka nani antiri donc tobanda souvent na mastic à faire otie mastic à faire là na peinture après notya antiri afenge naye kotya bleu na ngai pentire oyo eza pentire ya nuile ou bien eza peinture ya nuile totie pentire mosusu esimba te foka ezala nuile mpona nini ifo ezala nuile mpo eza mabili oui avanda na mabili sans nuile ya ofanda boye ok est-ce que ndenge bosalaka boye awa soki moi ezobeta boye bosalaka très à l'aise oui totyaka juste totyaka bage tozala na biso très à l'aise totyaka bage tozala na biso merci beaucoup ndeko mbote toba mwa makasi mpo bandeko bazolanda biso bayoka kitoko opesi biso na nkombo na yo kombo na ye kombo na ngai manase kombo na yo manase awa na maison DM oza nani awa na maison DM eza lokola eza chef ya ye donc misala nyonso tosalema awa yo kozokona alors oyo ozosala oyo eza oyo eza debi ya ménagère oyo tosala obenga oyo eza kosule nasali déjà forme nasali forme epui nazali yango kokamisa yango epui komona ndenge na atelier bozanga libanda bosele mbula ebeti balaka na ndenge bon atelier tozalaka protégé toza na bureau toza na balabala ya leta tokoki kotiaka oyo biso kaka boyebi leta na biso ya mongasene na zala donc tozaka souvent bage soki moi eleki makasi tozaka bage tozaka se ya bage mbula soki eleki makasi bokanga soki mbula eleki makasi tozanga po biso osala mosala courant moyen boka na kotravaille na se ya courant bongo ezala voilà wana mai donc ebana tene babaka euta esika moko na mokili bakoma bimenya sikoyo bandeko bazolanda biso mpo baa na posa basoutenir bino mpo ye ekoma monene eske soki na bango ozala bon lisuni ya bango vraiment ekoapporter biso vraiment un plus parce que toza nango vraiment besoin so omoni babiloko eza awa oyo ezaka mingi eutaka intérieur eutaka souvent europe yaka ame biso awa maison de m toza besoin soutien toza na baevre ebele oyo avec le temps soki koleki bokodecouvre yango merci beaucoup donc message eza kaka kie gouvernement atala ingénieur ya dieu merci donc Madame c'est Google. Voilà quoi. Merci beaucoup ndeko kasi ko bandeko bazolanda biso bayoka yo bien. Alors mosala ozosala wana babenga yango mosala nini? Siko oyo bozosala oyo eza garde.
nande tokosaka violana biso bato eza kovanda kozoma repoma mpe mamwa molemba kitoko na violana biso oyebisa biso ke nyonso kaka esalima kaka na DM kaka ezona meme alors oyebisa biso ntango oyaka na tele oyebaka mpe mosala ntango nayaka na oyebaka outa nango na ndako apo nango te oyaki koyekolaka olango nayebi okatisa mayele omoni mpezake mayele yango ebakisami ebele ndeko oza likambo kokatisa mpe yokomona radi yokozaka élève awa likambo nini okoloba na bajene mosusu baolanda biso biso basala kuluna merci beaucoup dire bandeko nanga yo nyonso bozolanda chaîne Fondement Télévision omoni ndenge caméra ya Alvin bayumba etamboli balakisi bino biloko nyonso bamama bonyokamaka kotuta kondumaka bwani esili parce que ingénieur die merci na atelier na ye mobimba basali bino machine oyo kotuta pondu bamachine bamule kutu na parlons pas bamélangeur ya biloko ya basoso oyo bangulu donc bakamwana nyonso esili donc papa donatien police papa diacre ignace bena mama love boutique love africa donc je dire kozolaka biso partout à travers le monde bien ami koya kosoutenir misala oyo eza vraiment kitoko koya kosoutenir misala oyo koya kosoutenir alors ingénieur de merci awa tokiteli maloba est-ce que bakonta mboka ya congo ndenge osalaka kosala na yo boye est-ce que basoutenaka yo est-ce que basomaka yo est-ce que vraiment bayaka mpe kovisite yo awa en tout cas depuis na baza mosala oyo na mwana mokonzi moko te aye kotala ngai to asukaka non nomona moka balekaka mwa baolekanga mwana kutematanie mwana mwana ntango moko te aya abwakelanga talisi boye pendant que oza na babesoin ebele oui pendant que naa na babesoin ebele mpona koyede bagene ebele bako bakuluna awa naa na plus de 7 gene ezakengana bafuta eloko te sekisa mosala ya ofele me namona nota mokonzi moko te ayatanga loboko to aleka ata kopesanga moyenanga soki apesi yo bamoyen okoforme lisusu bakongole koleka nombre oyo oza yango lelo oui so apesinga bamoyen mpe toza na difficulté bamaka bamateriel eza te donc motu mosusu akozaka na materiel apesi ngai na kosunga bandeko bazoyekola mosala nasengi kaka mbongo te me bazala bamateriel baoutillage tout bapesanga mpona kosunga bano bazoyekola mosala alors ozokosadresse précisement na bandali mpo bakonzi baza mpe ebele oui en tout cas mokonzi ya liboso na ségrese na longwe dans le koti le président de numéro 1 ya mboka oyo yalingi bagene baentrepreneur babima alors biso déjà tobazobima donc fati bete onga o mwana yo le génie de fati donc ngai oyo naza fabrique ya bamachine industrielle donc nango motema unité mobimba ya makambo ebele donc ya kote ya bamachine donc nayebi kosala bamachine makasi me naza limité par rapport ya baoutillage par rapport ya baoutillage mama denise ngai mpe lisusu mwana oyo nabeleli yo oyo kosunga ngai nabeleli lisusu numéro 1 ya ville de kinshasa nabeleli aya asunga ngai mpe lisusu nafabuka babiloko ebele me bachario tomona bakingo peto bazokela me bachario ngai aza fabuka bachario baopesanga bamarchona na losala mpona ça c'est très important, ça c'est très important. Le gouverneur de la ville, l'initiateur de l'idée Kingo Peto, voilà quelqu'un, un ingénieur civil qui peut vous aider à vous fabriquer un chariot pour que facilement c'est très important, toutes les autorités congolaises doivent vous soutenir. Merci na Messi Kifiata, le gouverneur de l'Anvers, yende a sunga mon pied, atindela inga mo ba outillage donc nasipi makasi papa Richard ressources na ozela la kainga ba outindela ngai donc na mo ba te baza ba potana ba la kainga ba outindela na Messi Kalebas aussi Koko Binga soit la kainga ba outindela moi en tout cas
merci d'avance déjà et ça l'a moins bien. À part ça, numéro 1 à ville, Papa Gentini, Mobila, Naza fabricant, il y a ce qu'on va nous brailler par plastique. Donc, mais vous, ça la machine, vous va nous brailler plastique, vous va nous transformer, on a liquide. Donc, voilà, ça deuxième mine par rapport à qui. Merci beaucoup. Alors, tout ce qu'on m'a vraiment dans ce émission à Bisso, ingénieur, Dieu merci, pour parler de l'adresse, merci numéro de téléphone, et pour conclure l'émission à Bisso. Oui, adresse la vie, c'est la quartier Kimboni. Alors, on va dire, commune de Mongafula, route de Matadi, arrêt Maman Koko, quartier Kimboni. Numéro là est plus 243 84 088 95 47. Merci beaucoup pour la découverte sur la télévision. Les AGN Fondement Télévision, chaîne qui permet à Bino Boye Baka. Moi, intelligence, c'est dans la Congo. Parce que on a vu ce développement qui permet le développement de Boka. Et l'initiative qui est beaucoup compatriotes congolais, patriotes, obolingaka mboka ekende de l'enfant. Boya kosunga misala oyo bayekolisa bato atelier oyo ekoma monene eza la fierté ya Congo, eza la fierté ya bakonzi na biso mpe fierté ya motu nyonso. Atelier oyo ekomi monene, ekomi koforme bato ya minene, ekomi kobimisa bamashini ya ndenge na ndenge, tokomi komema yango mpe libanda ya mboka toketeka yango. Ekozala initiative moko ya malamu. Donc maman José na boutique Love Africa, papa Donatien Bondi na Bondi Export, papa Yakrias Mena, papa Augustin Ayimba na Mimi Senga, donc bandeko nyonso kolanda biso mama la Diluna. Donc makambo oyo etali pe bino bozwa sango oyo bopanza partout na monde entier afin que congolais oyo abimisi mayele na ye azala pe bénéficiaire ya mayele oyo pe Congo mobimba ezala bénéficiaire ya mayele oyo. Merci beaucoup na Albi Bayimba azalaki na nsima baimage, merci na Gloire pour na montage, merci na bandeko nyonso kozala biso confiance na numéro na biso eza wana aba ya baécran na bino bobengi biso mpe topesa bino bacoordonné mpe badetail nyonso par rapport ya atelier oyo. Merci ingénieur. Encore merci tout le monde, c'est bien papa journaliste, c'est bien kasi na ndenge ya kotala biso. Merci.